bonjour, bonsoir, ça dépend à Air Bozolanda Biso, partout dans le monde entier, Sika Bozali. Merci beaucoup. Na Batonios, on peut faire confiance na Jerry Kobetox de la presse. Moi, na ba maman, moi, na ba papa, moi, na Batonios surtout. Félicitations, na bino, encouragement, na bino. Et ça, là, on a bien. Et puis, merci na Bandéonios pour finir dans les réseaux sociaux parce que na comprenons que na prêtre na bino, na autorité morale na bino. Bon, continuez toujours qu'on fait parce que ce bon fin en témoin ça me salue exacté. Merci beaucoup. Na babone nyonso o ba manka kinga moi tango ebele Feza TV RDC ezaka Jerry Kobetox de weza pena palais pena Jerry Kobetox batonga elongo na bakambinango. Merci beaucoup na mabela dinganga la patronne et merci beaucoup na notre président Raphaël Walukonk na pesio bambote belé mikolo bendi ben wapi. Merci beaucoup na bana membre nyoso ngaye bana membre to salaka ndenge tolobaki mama Titi la source bambote na belé mama nazo zela kaka ndenge la kaki Jerry Kobetox et puis mama Abe mama na Alison bambote belé mama Abe mama na Alison bambote belé Daninzi la motema ya Avinzi la na Diblin. Donc bambote na bino ebele esika buzwami Daninzi la motema ya Avinzi la na Diblin. Merci beaucoup Jerry Kobetox ça y na numéro asika. Internet eza ya koyinda internet eza ya kozika. To ebite réseaux sociaux yo en tout cas makambo ezo kende mabe. Ba congolais to komika ko rendre ba compte na biso to ko se faire justice na internet yango na zo tuna YouTube et comment parquet to souciat to problème nini lelo to vandi kaka boye porte fongwami Bogis Bompema fondé du pouvoir parce que biso na lemba kota terrasse de na to no benge fondé ya fondé Bogis Bompema azo senga weranson mbongo na ye mais obi ke makambo yo mboko yo Congo yo somo mbongo ngo Bogis Bompema azo senga nyongo ya 1991 wana na époque Mobutu parce que Kabila le père a koti na 97 donc nyongo ya 1991 ya Bogis Bompema wa muta kanda Bogis Bompema bokolanda en exclusivité mondiale ameka ko expliquer tout ça non analyse oyo lelo ba congolais to komi makambu nyonso komi na internet tina famille bazo bunda to monaki dernièrement mwana papa beti mbata po azoki mabokilo azofinga mwasi na azofinga na vidéo lelo pe ya Bogis asengi nyongone na TV mais to kana no makambu oya lobby biso na bino internet et radio te les paroles s'envolent les écrits restent mais mikolo to komikolo les paroles s'envolent les vidéos restent ah Francis Tio Muluba cher tala makambo yo mama bela dinganga yebisa zola de la Cruz Jerry Kobetox a kolela parce que a occupé été merci beaucoup na sponsor na ngana ndenge yakuna Andy Malula nazo lelo mabe mon vieux sala kaka ndenge tolobaki Brinette Malula bo sala kaka ndenge to solola ki to sozwa vidéo ya Bogis ya fondé en exclusivité mondiale boyoka makambu Bogis Bompema azoluba par rapport ya nyongo na ye na Weranson donc eza pasi mboka oyo Bogis azolo bakosi apesa wenga nzembo te aya ndako na ngate na yidi yebisa ba congolais bongo mais mo fani la butalo za etoni ke wela depuis ba 90 pesa Bogis mbongo na yidi ngona mtamtema mabe na late oyebi kina balozo na ba cassette na ndako yebaki na ba cassette na yo bataba 4 5 inga chango na ba platform mususu na ba PSB donc to okela justice mo tuleta na batu ba pekisa kinga mais quand vous finissez maman na biso maladi bo tour mo ko lekakiawa bo finissez mère na biso na dozaki mais ngaso na pesa exemple ba antivaleur we na yosa mutambuso na pesa ko antivaleur
antivaleur wena ba musicien yo moko ba bimi na orchestre na ko finga bango na ba niveau tout yo ka yo grand formateur tout pour ça beta acoustique na ndi na papa wena ko mala papa wena papa m'a placé wena placé na musique ni wena musicien ba fausse note wena musicien ba organe ba demi-ton. Donc il faut la cesser dans donc ça veut dire Bogis complexe à par rapport à toi. Na la beta na jibem piano, pour aller qui dans la musique. Acoustique ya wana za bongingati. Abeta pela ya acoustique, batuba yokati. Acoustique ya wana za beta wera, abeta acoustique a prouvé ba congolais qui a un talent, il y a danger, yo gazo même azo répondre. Toyo ka kule ngoma mame bwana na betu ngoma kumi matisi na podium malodi tala banzengo pesa na papa wemba we aleki est-ce que vous avez un test na vivre à jouer comme musicien la musique Bogis Bompema ayemba kipe na vivre la musique lelo na koyeb sabino polele Bosa bolingo lokola mbongo esilaka te atosuye bebe utasalaki yango yeyo Chéri Maria lelo nakomi pasa epa na yo Mabisoki ozwili kama baboti babimi bandoki bato bakoya bate Pierre Binda etamboli na yo ezalaki biense Voilà, wana ezali Kumani Papa Wemba nenga bandaki ko présenter Bogis Bompema na concert na ye parce que Bogis Bompema leka pe na vivre la musique boyoki nenga pesa ba chéri Mariama ba nzembu boyoka pe abeta bantwaka na nzembu ya fula ngenge obima soki pembe monguna longa yote ba projet na yo nyonso donc biso to yembaka ti donc vocal la Bogis Bompema. Mais nous sommes dans le système Abuka Mona Buka Kukila. Bogis Bompema, notre artiste et musicien, malgré comme combattant. Mais Azapeka artiste est-il musicien, chanteur, compositeur. Ouais, Rasson Ngia Mamakanda de la forêt, musicien. Si quand yo boy bisangai Bogis Bompema, na ouais Rasson. Ba page Facebook, mon qui les autres à YouTube, ba mon a des Congolais, ba zo ouais la nzembu. Nzembo ngoza na valeur à combien? Il y a $100,000. Nzembo ngoza na valeur à combien? Il y a $1 million. Bozo sa Congo Sony. Makamunyo se comme ka ko traiter ngona vidéo. Eza pasi mingi ba West Africain, ba Ghanéen, ba Camerounais, ba Tanzanien oyo ndeko na bango akomi lelo ba komo comparer na ba Fally Ipupa. Diamond bazo sekabiso. Même si les joueurs, le Samuel Eto'o, Adebayor, sans compter les joueurs Nabiso, Trésor Loi, Vandi Bazotala, qui est Bogis Bompema, Azo Senga Werason, Mongo, il y a une chanson, après ça depuis 1991. Bogis Bompema, Makambazo Loba, moi j'ai ri dans le but que c'est vrai. Mais à l'objet en opona nini. Côté na condamné à Bogis c'est Zanito que non à côté na condamné à Bogis. Nyongo na yo. On peut savoir Nzembu. Est-ce que faut resenga on a TV côté na condamné à ngwana. Bon, na bi on peut sa réponse petit. Na loba trop ba finganga na okipe na lobi ke ba fingela mama na liko senga mbongo. Oui mon vieux. Mais yeba ke crédibilité à mutu faut toujours to garder kango. Même ya yo même ya Weranson. Et puis ya mi balé na yeko condamné au susu nini. Pourquoi yo so senga nyongo mozo finga so mutu? Nengo sali vidéo na Weranson pasa nini a copier. Le quoi le big bokena justice a tout na yo zo senga mbongo na vidéo to boité mais au fingi musicien ba demito okoki ko sala test na vivre la musique ba zoyo jibem pia na lekio na koyemba
est-ce que basenga nyongo bongo eza kwa nga chéri na ko senga kwa kuva ndoto nyongo na bete na likofi vraiment pour na yebike na Congo pour ressemble awa te peut-être pour ressemble na poto mais poto za mboka il y a état de droit bakolandela nyonso na ba vidéo wana parce que ouais rappel azama yé na mopanzi na ba vidéo zo sala est-ce que nyonso to neza solution ya Bogis Bompema nga na yebi okoma banzembe belé preuve anenzembe notika devoir à domicile doléance et cartonnant et bêta au pesa banzembe oui na yebi yo na TVT na yebi yo na lemba vient na nga ya GD en face à diagonale na ba igota nzambi malgré biso to na terminus na epulu na vandi pe na avenue Lenda avenue Burukumese ya lemba ya 86 abanda vanda. Donc on attend na mokengeli je suis natif de Lemba na yebi ya Bogis Bompema na yebi ba Koffi Olomide tango bazaka na Lemba na yebi mon pasteur Kimbukusu Christian Kimbukusu dakumuda o babengaka lelo koma pasteur Christian Kimbukusu ndeko ya Eti Kimbukusu. Donc naza pena na moi honneur ya koloba makambo ya bandeko na biso ya Lemba. Mais Weranson, mutu ya bandal. Bandal, Weranson, ce qui vraiment, makam oyo ya Bogis Bompema zolo bakie, apesa onzembu. Opesa mbongo te alanda landa yo, bimela ye yanki osala boye. Si c'est réellement ya Noël Makanda, ngiama Weranson, leki ya frère Patrice, leki ya frère Patrice, mobali ya Mampata. S'il te plaît, les rois de la forêt, naebi ki nazana gouti ya mai na océan, nazana ndakala, Luka aussi c'est lokoana. Luka aussi c'est lokoana. Aux musiciens au pouvoir makamutu na Afrique. Lelo ba Weranson na ba pays mususu bazali, mais batala lelo un musicien passé par vivre la musique Papa Wemba BCBG asenga onyongo bato eboza pembe na Weranson lokola bino boyebaka mingi koleka biso yango mwendo lobaka ke musicien faut s'entourer na ba chargé ya communication moko ya bien ba conseiller moko ya bien yango na tunaka maître Bogis ake maître Boris Mbuku akenda wapi moto ya mayele avocat maître Boris Mbuku avocat ya Weranson wazaki premier vice-président de l'Assemblée nationale à l'époque akenda wapi bata mayele donc bon le baté que on vient tika biso moko to démarrer na TV oyoki ba Bogis alobi bana ya Weranson nyoso babima Wera finga ka bango Wera sala kana video finga mwana nini Wera finga faire Wera finga Fabrigas Wera finga déplique Wera finga la Coste Mbuke Tonga Wera finga Serge Mabiala Wera finga JDT Mulopwe Wera finga Babindombe. C'est archi faux. Il y a Bogis Bompema l'accent la vidéo Wera vandi bozo finga ba musicien oya babima pa na ye sans caresa Weranson était les propos tennis ça n'engage que muto azo tenir ango. Oui bokolo ba ke Weranson mutatinda kaye mais il faut mona Weranson yemo azo babo ninga gérer na olo baboye. Ils ont engagé papa na bisote, maman na bisote chargé la communication na ngate. Ils ont engagé ngamo je dois assumer mes propos na zoloba. Donc il y a Bogis Bompema mon vieux quelque part peuple soana au lobby mabe mais Weranson si c'est réellement nzambe na likolo ozana nyonga ya vient biso Bogis Bompema combattant ya changement futa mbongo na ye. Nyongo pour la rater na bike batebele ba ya Bogis pe nyongo pe na bana 1991 nyongo pour la rater ya Noël Makanda futa nyongo ya Bogis et ko sala très bien na lingito ke nesu na moi vidéo muke pour to continuer moi muke moi ba makambu vient na biso Bogis Bompema mazoloba kwa kuva ntoto na pena ba qualité nsusu pour za bande comme si to travail na bisika ibele ba ko témoigner singa parce que la longueur ne mesure pas. Na betaki na émission ado yiweke na pesa Wera banzembo amilanga banzembo ibimisa ki makelele Wera tindaki batu bamilu na ina bambwa na eba finga
bakoma iti na niveau ya ofinga mama na biso mère nanga na mère nanga kufa na limoke ya to na kokaki mpe koya koreplike wera kofinga mpe par exemple mama ya wera nga na éducation nanga nazwa ibongo te mpo biso na kongo tokomo confondre soki moto alobi vérité c'est que moto wana azali mabe mais mama ya wera qu'est-ce qu'il y a à voir na makambo ya wera mpo nga nakende kofinga mama wa botinga donc ça maman na joki ma cadre wana te et ezalaki na baintervention ya bato ebele na bacoulisse baboyaki na intervenir mais ngai eza vi na nga bokoki koimagine ke napesa wera nzembo wana banzembo wana na 90 na 91 donc soki na 90 lelo eza ba 30 ans soki na 91 donc lelo nzembo wana ekoki 29 ans ti wera kobimisa yango eza nzembo nini mokili monde ya surprise mama ngai nayebaki te baninga nakomisa bandeko nde banguna na ngai batielanga mitambu nzela nyonso baluka vi na ngai ebebao likambo akokana esimbaka te toujours nzambe akosukisao elike na ngai weransone donc webi nzembo na nzembo ya ebembangu na komi na ekwasio na mutu na ngai mei nazangi kutweyano na motema na ngai moko nandimaki te nde tozalaka babale mpo asirakanga ibembangu nazali seul kandida inike ondima motema evote awa konse donc bayebi keza nzembo nanga wenge ensemble ne bazalaki bango nyonso nazoparle bawenge ntango ekabwanaki te wenge ensemble na ba 90 ekabwanaki te si je trompe ekabwanaki na ba 97 na entrée ya ba afdel donc mais wenge wana ba 89 90 wenge ezali bakoki kosala diske bolingo elingane se mwana motema ioa oui atiaki ami kapangala na première volume donc service kapangala et atiaki sourire de vendeur nzokande okosakanga na sourire bavandeur fidélité na kopesa ibe eza réciproque oui atiaki yango na deuxième volume oyo ba papi masambo oyo banki mokonzi donc nasali baréférence mpona na éclaircir opinion mais nga ntango namonaki yango napesaki ye wera amelanga banzembo wana voilà tozoyoka muke tozoyoka makambo ezobakisa makaka ve nanga Kanimbu Yamba prêtre de prêtre azolanda masolo oyo mobali ya mama Marie Mbuyamba de loin tala kaka Jericho betokisa azali esika ya night club Okapi donc Okapi de quoi juste na bula wana oye bloc juste na kwa bula wana Okapi de night club moko ya bien bana poto so beti pe toura o sala bien quoi chez Kanimbu Yamba na mama Marie Mbuyamba Okapi de quoi voilà ya bogis mon pe maboyoki abia pesa banzembu na ye na 1991 donc cela veut dire wenge zaka na mubimba mokili monde ya surprise ya bogis bompema oui ngai makamna olo bo ya bogis bompema même si na BCB je monde bandi boy tu es comme appelle na BCB c'est ba chanson c'est belé a pesa bon na habité ya BCB je soki ya nyongweti kala na yebité mais a pesa banzembu même pas papa mapomoni papa Wemba en exclusivité mondiale a matisi ataki ba combo ya banzembu papa Wemba ça il a un succès. Chérie Mariam, nzembo abogis bompema. Ce que pour des choses à nini, bino pe ba paolier, est-ce que bon ça siraka? Est-ce que bon kendara pe quelque part kocha ba garde-fou mo bo kocha ba protection na bino mo contre makam na bino. Po ba paolier na Congo ba zarandier ba timo ba na mbwa moko boye, ba kizengi mo même ba komaka ba nzembo danger ba mise ba sara nango ba succès. Mabe msu na bino yango wana. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont dit que ouais, la tindaki bambua na hiyo. Mwana kama benga batu bambua. Et là qu'on a tout na wenge oyo makambo bolo baka 12 na wenge. Boye bi ke 12 na wenge oyo on aime te bimisi makambo ebele et bimisi qui impolitesse ebele. Moi je ne pense pas que BCBG a mobimba ya bandal oyo et ça qui esprit ya 12. Mais tala 12 oyo lelo robino soi-disant a manka faire pour nini 12 a wenge.
héritier na wera tata na yemoko 12 awenge héritier na baninga ne mususu 12 awenge mikolo so na hotel koyoka miel de son na mutu mo pesu ya wenge boye 12 awenge Fere gola aboyaka wera ba son banda tongo ti lobi 12 awenge ale bino bato wenge soki boyoki boye bobandi ko finga bato tango mutu na bavandaka bango mibale azopesa banzembo bozalaka bamalanda bamukala oyo lelo bapesi bino bambelire bino bakomobenga bino babiro parce que bomona mpe Géry Kobetox te na osenga bino intervenir na oloba boye poto ezokanga te mwa sengi ndako nazala na poto baotalanga te pour que garçon na oloba bongo mpo tokomoni na maison mère ezokese na biso banda je suis natif de banda na ye bandali na omoni ntango ya bogisa zo bapesi wera nze moi na ye bandali na 1990 siko oyebisanga teke boyanga sikoke naza mpe mwana bandali te chez biso na Mbinza quartier L côté baya Sami Chinto na baya Modoko mais bandali 1990 avenue Gombe esike baobimisa po bofingaka bavandaka na maya makelele yango mtetonga stade des martyrs mabela makelele bazobimisa zelo nde baotonga stade des martyrs pendant 4 ans ngana omona botika makambo bino bosalaka wana botika ngo ezosopa bino likola babiloko ezanga tina ta lelo bato bakomo comparer Fali na Inosa pona ka ba 12 na bino ezanga tina wana donc il y a Noël Makanda Weranson ce qu'on a vraiment na nyonga bogis bompema futa et moi je ne pense pas que banzembo on sali ba $100,000 futa et mbongwana il y a bogis bompema kitisa moiton azande konayo azamutu nayo ata bafingelo mamano Yesu Kristo mwana na Nzambe babwakela etina soyi donc kitisa ngo senga mbongo na nenga normal za mutoki nayo et loko ezo sala soni mingi pona mboka. Merci beaucoup kwa kuva ndoto tokomi na suka na rozasu ya bogis penate po alobaki trop pendant 1h38 minutes alobaki makasi. Donc to suki si wana abon attendre vraiment toyokana sali. Nengana kota deuxième dossier mais bandeko ya Feza TV RDC bozanga ya trop kala mingi te to lelo to lobi no sala bino sous analyse moko ya makambo ezopelaka na mo ezopelaka moto na internet on a habité ceux qui zanini où allons-nous toujours kende wapi loba tendresse dibinga maman titi la source donc bambote na yo maman be maman na lison bambote na yo daninzi la motema ya avinzi la bambote na yo vraiment ba vrai na biso ya Londres wana baba na membre à Londres Géry Kobetox sa zongi bo s'abonner na chaîne na bino Feza TV RDC ngaye to continuer toujours comme ça la bino musala ya kitoko. Merci beaucoup na kwakuva ntoto na caméra sponsor officiel ya Géry Kobetox Andy Malula zala toujours yo betanzete na mai petit